ba pasteur balanda po na micho ezana na boîte mais bato libanda ba yebite o ba seka rabino ba chola rabino o be bango pe ba kabwana ba ba makambu ba mo sekse minuka sengisa isa elote beta na masolo ba holanda mais qu'est-ce que mangi seka bwana te qu'est-ce que mangi seka bwana te ko kabwana eza différent na ko bendana ko kabwana eza différent na ko bendana parce que au moins ko kabwana eza ngana yo to papi mlo to kabwani donc to papi pe mais son ngana ke na tiki god na ngapa na yo c'est que to kabwani te OK wambo papa ndi bo samba to kabwani wando convaincre bato bana ne so bo zonga ndi wando ibsa to ke samba la la ba ba jeto kinda ezonga te au moins mutunda so comprendre te batunde ba comprendre te église kimbangiste kabwana oh boye te ça veut dire so mutu akenda ki ils ont biloko recours à l'authenticité Mobutu alobi photo ça na retour na authenticité na biso ça veut dire bango ba ça la retour na authenticité na bango nde omoni siko na batu nde bazo mema ngo na mort recours or que recours eza ngai nde na yaki musala balongoli nga na musala siko nazo senga na zonga nde na sali recours mais siko na ndaku na biso nga na bimaki pona zonga na osala nde retour donc bango baosala nde retour na ndaku na ebandi ndeni lisolanga retour pakesi obike nga na yamba obi mission ezali na koki kotiela yo oloba ezaki me oloba liboso ya micro na ngai na télévision na nga na tuna toujours affaire ya bata 26 oloba ke bango nde bazala bazali ba ange ba nani ba oyo bakitaki wana ba ange wa mabe wana ba ange déchu oyo bakita nde eza bango baza bana ya nzambe te baza ba ange oyo ya mabe bakitaki yango baosala mosala ya tata na bango sikoyo de kokende na bango ekabolaki pe église parce que yo kotia makolo kuna te bango bakoye esalaki déjà awa 3 kuna 26 sikoyo na tuni yo lelo ko confirmer devant bato ke bango ti baozonga baza ba ange déchu tango mokoto ezozonga na centrale po eloko nini oyo la omona kozonga na bango eloko nini oyo bino bosala kite na zonga na bango esalema bon wana ebika nzambe obondeti so to avancer l'émission de depo plan ya kosala ezanga te mais bino bosala ya kosala si o eloba mate wana ba prophétie otanga ba prophétie mais kasi prophétie na pona kozonga na bango donc eloko yosalema tayali ngombe fo zonga unifié yana tuni parce que est-ce que mokoto so bazongi bana un plus ya ko donner na centrale te ah oui bazana un plus à opesa pourquoi donc un plus yana bila ce ko ba un plus comme quoi te bazana un plus pourquoi parce que mon tango bango bakendaki oyo bango bazwaki oyo bango basalaki oyo ezalaki ya malamu tango bakoya nango soki donc ba apesi yango epa ya grand prêtre ça veut dire ba na un plus comprenez dakezaka lokola mwana abimaki na tongo akendaki boulot akendaki cop aye na mwa chassé kasi donc aye na implice na palais aye na implice po donc aye na lipa aye na mapa aye na fufu bato bakolia donc aye na implice c'est ça poso bakekona nyonso to bango bazwaki nyonso bango basalaki soki donc ndenge olobi ke batongaki ekolo bakozongisa ngo na likomba soki olobi ke basalaki boyeboye bakoya nango na likomba ça veut dire implice ekobakama parce que place biso donc toalaki 15 so bango bazaki 15 baye bazongi tokomi 30 c'est déjà implice alors nous biso tokolanda kaka oyo papa lobi est-ce que kokolo bakoyisa bino boza ba idolâtre ba manipulable te qu'est-ce aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolabie mapapu masopi mafu
Mbote, shalom, bienvenue chez Nazaréen TV avec la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Moukwa. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La princesse de l'éternel vous annonce déjà le 8 octobre, sortie officielle, il y a single naï. Abonnez-vous, partagez et puis likez. Donc, kende na YouTube, lien. Alors, je demande juste à la régie de nous balancer un cantique. Emma, il y a mon quoi banzimbo, wana kubundi la nanzimbo, okusambila. Ça va vraiment nous bénir, ça va nous faire du bien. Régie va balancer parce que je suis sur ce plateau avec papa qui essaie après un long moment, je pense pas 5 mois ou 6 mois, automona intélé, autosanaye. Régie, à vous. Yesu yakanzama basakoli ya batoma. Papa motemeza na posa na yo. Koleleleki. Yawe konyo kwa meleki. Oza wapi wakatisa Israël maya monana. Yesu j'ai besoin de toi. Papa na posa na yo. Nzambe na posa na yo. Oh. Oh Amina 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 Nazobenga Nzambe Nazobenga Nzambe Baninganga nazoluka Nzambe nazoluka Nzambe Oh yemba Amina Amina Abba Père, toi qui écoutes la prière, nous voici dans ta présence. Nos cœurs sont séchés, Jésus. Nos larmes sans cesse coulent. La douleur nous transporte dans un endroit de tourment. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Alléluia. Ema yaya, ema nanga yaya, elombe o yaya, yonde ema nanga ema e, na pusani e, na belembi e, elombe nanga imokangoli, osali ngai ngolulelo, na pusani po na kolobelo, mabolongo ekiti na se, koluka yo domena basantu, tolembi te koluka yo, ema e yaya, ema e yaya, ema consolateur, mitema ngoto memeli yo, etonda wana masolo ya kati, yaka nanu, fanda nanu, yoka nanu, losambwa basantu, bafelawa, bikomba pe, bavebebe bayekolelelo ema nanga, ema nanga. Moyoki losambwa kati, kolotangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te, nakomi na suka Yesu. Ema ya Yesu, mon ami intime, ya bolingo na ngai, oya motema, ya na yo, masolo ya kati, na betela yo yaya, nzamba ba retraite, na ngai yaya, nzamba ba zamba, na ngai yaya, oya lo sambo, na ngai yaya, nzamba bolenge, na ekoluka yo, na matina ngomba pora koluka yo, yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo, na kili biloko yaya pora koluka yo, yango na bengi yo. Des retours sur ce plateau, ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent. Na bandeko yo netindeko na ngane cap depuis le Zissa, papa Guy Labala en Afrique du Sud, maman Betty Kokelea, maman Madé na Londres, maman Kebani, Batunya surtout Nzambe apambola bino ya mingi. Je regarde papa qui est ce Oyazana Biso, shalom, mbote. Mbote maman. Bonne santé. Papa qui se change à terre, hein? Kimezali na komba tata. Na simbelo sakit. Et ça qui est okanga na simba boy. Yalo kwa mushashino. Mushashino. Ok. Na mushashino pe abuiza la terre, pas qu'est-ce. Mais kilelo te. Kilelo bino bolo ba kilelo. Yo pote kilelo na. Kilelo. Ego simba la mo pe ba qu'est-ce. Kilelo. Tu peux ça na komba papa.
nalinga oui qu'on a zangi en mingi ça fait au moins 5 mois 6 mois c'est quoi ça non na kasi ko kimemba ngoto ça ko ne baba donc au pakati okimi ba point de repère point de repère okomba tata ah obosani moi obosani abeti ngo bien ozo on a retard okomba tata pe à mwana pe mon ensemble. Merci beaucoup. Wana irataka te so tozana papa qui c'est faut komba tata et mwana pe à mon santo papa Simon qui ba monde makamo oye papa Simon qui bang oye papa Simon qui bang oye espoir du monde nous sommes derrière vous. Église Kimbangiste oye Église Kimbangiste oye Église Kimbangiste oye espoir du monde église universelle. Ah otatone c'est que ça yango te espoir du monde église universelle. Ya okendaka église te lelo kama okendaka kama nakenda na okila na zara poto ipsanga ekizana nkamba nakina nkamba mtu akina normal na prophète moka réveil nde tokendani na nkamba akino sani kuna akutana na tata Simon Kimba alakaka église na kei alakaka église akei donc asepeli kitoko boni sata père père koto biso nde donc toana microbe biso nde toana microbe ya sa microbe oyebi ke babi mikolo elenge elala nde kote na bino te elenge mikolo ezolala te elenge elalaka nde elenge lilalela deja kala pakese mama balobi bana mama bana papa bana mama mpe bazalaka te bana bazalaka ya papa mais tant kobeba na ya donc bana so baza mikie bazalaka ya papa mais tant bakomaka mikolo bakomaka nde bana mama bana mama bakomaka bana mama mwilu de son obi bo ça veut dire omoni ntango mwana aza moke donc mama makambo nyonso akendelelaka pere mais ntango bana bakomaka bamagere babando osala mwa fulanga bakomaka bana soka papa ameki yoka te tikelaka bana na ngai donc bakomaka bana mama papa kese eloko bato balukaki yango esi ye balukaki nini pasi na motema église Kimbangiste oyo eza patrimoine na biso oyo bisika nzambe azalaka bisika oyo makambo minene esalema bisika histoire mpe bibliothèque ya mboka evanda ekabwanaki basusu bakende na ngambo mwa bulu ekekendaki me balobi na minute oyo préparatif ezali ete église Kimbangiste ezonga moko nayebi te so oyoki makambo naza na kati ya masolo bon beta masolo bapaster balanda mpo na miso eza na boîte mais bato ya libanda bayebi te oyo basekaka bino batiolaka bino oyo mpe bango mpe bakabwana bango mpe baya makambo bango mosangisa bino kasangisa esa elo te beta na masolo baolandaka église Kimbangiste ekabwana te église Kimbangiste ekabwana te kokabwana eza différent na kobendana kokabwana eza différent na kobendana parce que omoni kokabwana eza nga na yo tokabwani donc topapi pe mais so nga na ke natiki god nanga pa na yo seke tokabwani te wambo papa nde bosamba tokabwani te convaincre bato bana nde so bozonga ndi bwando yebisa tokesambala nani ba jeto ekenda ezonga te omoni mutu nde azo comprendre te bato nde bao comprendre te église Kimbangiste ekabwana boye te ça veut dire so mutu akendaki eza biloko ya recours à l'authenticité mobutu alobi faut tosala retour na authenticité na biso ça veut dire bango baosala retour na authenticité na bango nde omoni sikoyo na bato nde bazomema yango na mo recours or que recours eza ngai nde nayaki mosala balongoli nga na mosala sikoyo nazosenga nazonga nde nasali recours mais sikoyo na ndako na biso nga nabimaki mpo nazonga naosala nde retour donc bango baosala nde retour na ndako na ebandi ndeni lisolo nga retour mais kasi yo totuni nga te nga natuni yo mpoza na kati mpo natunaki okende na église kasi na biso donc bango baosala retour parce que babondeli mwa ta molai baobénéficie te bango donc papa nde azoki maloba ye papa alobi décision asuki ezaka pa na ngai parce que mpo na règlement d'ordre intérieur ya église babi seul sauf le chef spirituel a des droits de décider ya kolongo ya koboya to kondima ezaka chef donc eza biso toyaki te parce que biso toyaki o bangala bayaka banani biso do toyaki eza ya biso te lingombe eza na norme nango
ndenge oyo yango esalamela ndenge batika yango wana eza testament omoneka ndenge totangaka bible chaque jour totanga nde te testament ya bato bakufa te ndenge totangaka Jean donc tobenga nde kombo ya moto akufa Jean po Jean akufa kala koleka kutu père na biso akufaki balobi awo mais document oyo père na biso atikaki nde to néglige ngai aza testament père na biso atika ngai natanga yango te mais natanga Jean natanga Matthieu natanga Luc natangaka mikanda Paul mais Paul akufa kala mais na ndenge Paul akufa kala tobenga ngo nouveau testament mais oyo père atikaki lobi awa so na bimisi yango bato balobaka donc mukanda kala mais mukanda 2004 komi ya kala mais oyo basalaki ya daté ba siècle eza ya sika donc eza incompréhension eza na bato na terme ya appellation ça veut dire ezalaki division te so là papa zwi mokano wana abengi bango to alobi kana na bampaka te na akolo kuna balobi yenda kaka za na donc papa koloba bango ba oyoka eza ya bango te bango pe bayoka bango ba koyoka bango pe bayoki balobini bampaka pe bayoki papa pesi ordre abi bato no so bakenda fo basala nini fo bazo wana alobeli petit peuple okenda to alobi donc abandi na bandeko na ye alobi bandeko na fo bazonga okay na bato oyo bango bamemaka fo basala nini fo bazonga parce que donc papa alobi teke no basala recours te alobi basala nini bazonga ça veut faut basala retour mais siko na kolanda malamu bango balobaki boye ko nde po bazonga belo webisaka bango baza na punition so bazongi fo bavanda te baza na poste te bakobandela zero selon loi ya lingomba pe ndenge loba so kosali mabe esengeli okende lisusu oso esusu malongi oke esusu bakulisa yo bon ça va merci ya balwa na bino merci omoi na bible pardon kitisa maboko ko merci okay akitisi maboko omoi na kati ya bible patriarche batikaki yango na Aaron donc na balevi ezaki na balevi bango nde bazaki libote ya banganga nzambe mais Jésus Christ azoki bateme na balevi te vous comprendre parce que ezalaki eloko ya balevi mais Jésus Christ azoki bateme na Jean-Baptiste azaki juif vous comprendre ça veut dire modification ya forme esalemaki parce que po Jésus Christ alobaki mwana na mutu nde mukolo saba kaka ye mutu azalaki na droit ya kotraite saba mais bao mususu Moïse bakuta mwana mwasi moko boye bakuta mutu moko anda olokota bakoni mokolo saba alors bon tango Moïse alingaka protéger nzamba tomboka nzamba yes bo bimise libanda babimisaka libanda babomaka ye mais tango Jésus Christ asalaki soki norme wana ezala kaka ndenge wana esengelaki pe babimise libanda pe basale mabe mais ayebisi bango mwana na mutu nde mokolo saba ça veut dire te papa alobi boye te naza na maloba papa alobi bazonga ye moko kaka papa nda yebi nini ya kosala biso soki tolobi donc biso donc tokotatone do yende kaka falo te mais omoni te ke na kati ya mibeko un point un mesure ezalaka te bango basaki mabe pe mabe ana eumeli ezu plus de 20 ans s'il vous plaît papa te mabe na bango eumeli siko lelo bazonga bato ebele neti babino bobetama na basanction na kati na église bato ebele baza na le mosu azweka mwangu bapamba pardon papa kese ezwa kimiako ezwa kimia te so mai bapesa yo bato ebele baniata bango basuspension na kati na église mais ndenge nini sikoyo ekomi na royaume papa simoki bango ayaki mpo na bato nyonso papa simoki bango amiesa 21 ayaki mpo na bato nyonso tu bana nyonso baza na kimbangisa kuna bana papa simoki bango siko omwa teke baolakisa bino pendake bino boya bapaya oyo mpenza baza ya biso siko bolobena so papa simoki mpo na biso nyonso mais ndenge nini ekomi ke bakotela baza makila na ye bino bapetit peuple babetaka bino basanction mais bango bazonga calmement so bazonga calmement siko bato bakendaki na bango pe bazonga calmement to parmi bato bakende na bango bazo ba sanction wana question liboso question mibale bango pe bakende basalaki staff na bango bampaka na bango banani na bango ba pasteur na bango kaya bato wana bango pe batiaki de amba maboko bakoma travailler bango boko sala bango ndenge need bakozonga pe kana ba poste na bango na kati kuna ça va se passer comment te biloko wana ozoloba yebika nzambe yebika nzambe ndenge te nazo memayo nazo kende kasi on pose la question tika ngai donc na évoluer na émission tika ngai donc na évoluer donc na loba bango bakenda kifo bango bazonga mutu oyo azozongisa bango
yenda yebi eloko kosala na bango bato oyo bazaki na organisation na bango na bandenge na bango mutu azozongisa bango nalandaki nzembo moka papa Wemba tanga koti conflit na nouvelle génération oyo ya ba lijo kwepa papa Wemba lobaki mwana muke so abeti mukolo libanga mukolo nda yebaka nini kosala na mwana muke voisin te mutu azoki libanga yenda koyeba nini na osala po exemple balibosoki basolola ngo basololaki de basukaki ke bango bazoboya bazonga babandela nyonso ya zéro chaque chose a son temps. Chaque chose. Bible le Bible, batu mba ba kotambo ati so bayokani. OK, merci. Est-ce qu'il y avait bango bazonga basi bayokani? Bayokani lo bombe zana te bolo bila biso bayokani. Bona ndimi ngati bango ne papa Charles ekandi bazana. Te Ecclésias c'est 8. Papa ekuna ne bazana. Te Ecclésias c'est 8 hein. Kuna za combien? 24 Te 3 kuna za 3 plus. Te kuna 26. Te l'église kimbaniste. Te 26. Te église kimbaniste. Ah, na Bible babenga bango ba 26. Ah, babenga bango ba 26 mais c'est l'église qui m'a. Voilà, to benga elone eloko na kombo nango. On expliquer boy. Ba yokani nini? Po avant ba yokolo bango publiquement c'est que papa yokani na bango. Te, kasana ba yokani nini? Te na bi hein? Po ba tipele ba kotambo. Te na bi boy. Oyo papa yokani na bango. Ah olobate. Nga na yebite. Ah, mais oyo papa alobi. Papa alobi boy. Bato nyonso bakenda kuna. Na bandeko oyo baza kuna. Basala nini? Siko eloko nini ekomi ya kobomba po balwa nyonso tu ya bino ezala na mikanda. Olobaki église kimbangiste etambolaka na mikanda. Donc etambola na ba prince. Mais kasi na mikanda na balobi boye. Na mikanda balobi boye. Seul le chef a des droits de décider. Na mikanda. Na mikanda. Yango wana siko moni, yango siko moni donc tant ye a décidé, ça veut dire il faut bango. Il faut ba raison. Comme royaume. Wani comme royaume. Mais l'église c'est donc c'est que ne muto na mbaka benga no boza église no politique. Eza solo. Donc ya mbai nani. Ya mbai nani. Merci. Yala ngabo yambela ngaba tungulu te benga mutu wana oyambia zala boye. Ya na tuni yo. Na condition mutu wana pesoka ye, il faut ya na biki. Tolo bana makambo. 26 ezonga. 26 ezonga. Siko na tuni po 26 pe tongi be kol nango tongi pe makambo nango se pe makambo na minel. 27 tongi kolte. Bon, isa pe makambo nango. Isa la ferme na bango. Isa la bango. Oh la la. Isa la bango atata na bango kibango. Yango na oh ya tikela bango. Yango nde bazana nango. Ça veut dire donc que quelqu'un qui garder patrimoine à tasse no gimbango. Ba ozongi sango. Ah oui, ozonga. Ba bozena posa nango. Mais kasi donc ba zo yango pété. Ba neka ko beta biloko kwa ndambu ba kena nango. Tuna ni mama Tiffany. Mwa biloko ka ba kena wa mkemite ba bino na. Bokolo bateke na ndenge bo bénéficier te tam ke boteka wana bozonga ka boko pamba. Eza bino boya ka tosalela nzambe. Tena ko beta eloko moko boyo. Omoni na bumuntu. OK. Tena omoni na bumuntu. So donc ngana toza leki na kulutu donc toza na droit séparation na bomutu donc toza na droit séparation vous comprenez donc mutu nde akokota na kati pour séparer ngana yo pourquoi pona ba bien na yo ndenge ya landaka yo mère oza danger na ba bien na nga ndenge mutu alandaka nga papa que c'est oza danger mais nde Bible Jésus Christ a dit aimez-nous les uns et les autres. Ça veut dire mutu oya ko division. Ça veut dire donc otikala na bunzambe te. Papa que c'est on na lotalo na yoka mawe. Mawa kasi. Menga na obela. Yesa kama Tiffany betanga. Menga na obela. Yesa mama Tiffany betanga biloko. Betanga biloko. Papa que obi ke ngana yamba obi mission ezali. Na koki ko tshela yo. Oloba ezo ki me. Oloba liboso ya micro na ngai na télévision na nga. Na tout na toujours affaire ya bata 26. Oloba ke bango nde bazana bazali ba ange nani ba oyo bakitaki wana ba ange mabe wana ba ange déchu oyo bakita nde eza bango baza bana ya nzambe te baza ba ange oyo ya mabe bakitaki yango baosala mosala ya tata na bango sikoyo de kokende na bango ekabolaki pe église parce que yo kocha makolo kuna te bango bakoye esalaki déjà awa 3 kuna 26 siko na tuni yo lelo ko confirmer devant batu ke bango ti ba ozonga baza ba ange déchu. Merci félicitations pour nani mais na ebike oso wanga na tsheli yo kasi na ebike no donc ko cha belema na cha ko pa beza ko cha belema oui nga na zolo baboye papa de ngenda de son vivant abetaki lisolo ya mwana abombani tata na ye mwana bombana ki tata na ye na poso ya nguba soso ameli nguba soso ake nyoka meli soso tangu nyoka kaka ngami na mutambo chasseur ake azwi nyoka
na mutambo abomie aya kati nyoka moni soso akata soso amoni nguba apasola nguba mwana abimi mais papa dangenda tuni question na matete atuni biso tozaki biso no soto bon place tata abombana ki mwana est-ce que mwana monaki ba réponse zalaki te mwana ayebaki te bon comme mwana ayebaki te c'est pourquoi moni bango kuna ignorance kotaki non eza papa simongi mankanga nite parce que le papa lobaki bien abombana ki bango mais ce que mais ye papa nenga abombana ki mwana c'est pourquoi amibi misi siko ebisi bango websa bango bazonga po papa na bango ngai yana vite ye mo ebisi bango ngala tunyo likambo ange déchu kate donc nakozonga nakokende tebetende yango nakokende omoni ba ange déchu wana ezaka côté bango bazate côté bango baza côté biso pe toza ezali oh ya côté biso pe to tozali awa bato wana bazali ngana za omoni boke la peuple congolais mawe pardon boke la peuple congolais mawe na bi peuple congolais za na maboko na boke la bango pe na bi peuple congolais za ba peuple o teke bo manipuler bango boyelo bo manipuler te bazo manipuler peuple yo lo kati ke bango kuna baza ba ange déchu o lo ba kati ke na ngamba ngana lobi no pardon te donc il faut donc oluke les mains no chango il faut luke les mains no chango ngana ya awa na ya na critique moko ya ignorance ya mutu te ngana ndolo belende ba effet o ezalaki tout ya ba makakese pardon opese ngata po e okima ngai biso tokenda ipa ya papa José Kisolokele docteur na lemba tuvanda na lemba na kati ya bureau na ye tozaki 5 personnes ngai papa Lunda grand frère nanga Jeff papa Jean-Pierre na master moko ngala paza kuna pa na bango na papa José tango asambela aloba boye alobi banzambe misato kati na mutu moko papa Simoki Mankanga oyo na répéter ngo papa José avec beaucoup de respect alobi ndenge bino bovandi awa biso nyonso ndenge tovandi awa bokolanda mutu te fo bolanda papa Simoki Mankanga ça veut dire reconnaître donc na beteli solo oyo ya reconnaîtration oyo ya yelo alobaki tanga sambeli banzambe misato kati na mutu moko c'est papa Simoki Mankanga na loba ngo bien soke za bongo te papa ye moko akoleka po a témoigner donc c'est ça Dédé si mokoto 26 et vivaka si et vivaka eza na charge ya papa Arma parce que donc les jours kaka papa Arma on bagano lelo makambo esili boko mona sou batu kuna te mais le fait lelo oyo papa Arma alobi ke makambo oyo awa lelo za souté photo zonga na nkamba esili oyo donc za ba témoignage na ngai parce que ce que donc to zongi olandi ya ngana zolo balikambo ba ange déchu yo mais kasi non ange de bon papa na ta facilité merci na facilité public boyoka na ngina beta bilo merci papa kesi to zonga na émission mais tout ça on ndambo ya vrai ou faux OK papa kesi vrai ou faux o reconnaître le balikambo ya ba ange déchu pour na bata 26 oui vrai ou faux ozo reconfirmer que bazali ba ange déchu banani baza ba te faut donc te donc il faut kabola yango ça veut dire faut kabola ngo lobela te masse to donc lobela individu na lobi boy vrai ou faux le baki ke batu ya 26 bazali ba ange déchu te ngai na parla likambo ange na lobi so eza vrai de so eza faux kasi ngala na lobela bango na likambo ange déchu donc là on fait déjà faux kasi donc ocha vidéo wana te donc ocha vidéo vrai ou faux on ba ke yo koko fukamela ba papa te kuna te na poche ezalaki wana na kofuka mate mama e na vrai ou faux na loba ya na kofuka mate na forme wana ezalaki vrai ou faux vrai vrai so ndenge ke bweni ngolo bani ndenge osali bo te kasi boye ça veut dire faut donc bazonga poto ke fuka zonga na maboko bazonga maboko vrai ou faux olobaki awa yo okoki kofukamela bapapa wana te ngai na papa mokoto faux oloba yango te faux papa kesi okopesa nga recherche na koluka émission wana ekoridiculize yo te merci te kasalabi problème eza te donc likambo akofukama yo donc ocha yango oloba te ke yo kofukamela bango mais awa uti oloba tebe émission studio ngo ngana si yo lobi kolobaki na position oyo ezalaki te ngana biso boye donc omoni ndenge bazala kuna na mokoto ngana kokenda mokoto te pos po donc kofukamela bango fo donc nakende na mokoto
kuna te parce que kuna nga nakendaka te kuna nga nakofukama te yana biso kuna nakofukama te mais so bazongi awa nakofukama bon natuni obo na bazozonga bazongi te te wana nakofukama te na bazongi te te wana nakofukama bokuta na papa na nzela te wana nakofukama te ofukama te poani po aza nani merci nakofukama te parce que principe oyo eza oyo nakoti kotanga principe alingomba awa donc na principe parce que na règlement de babi na biso kuna tofukamelaka mutu moko les chefs spirituels oh biso tokofukamela à part ye mais le reste on etikali respect na biso mais so bango bazongi awa tofukama mais le fait bazana kuna ko balanga ke bino bandimi mutu bopandi bana papa simotuma bakoko oui parce que pour que papa d'engenda lobaki boye ba oyo bakokabola bana na nga na koya kozwa ba parce que ça maloba tika ya mwa ebele bato moni bakotaki désordre na église ebele ils sont déjà partis ebele mais epe mingi pe bakende pe na nanu pe bakete papa kese tango mokoto ezozonga na centrale po eloko nini oyo lango omona kozonga na bango eloko nini oyo bino bosalaki te na ozonga na bango esalema bon wana yebika nzambe ondeti so toko avancer l'émission nde te po plan ya kosala ezanga te mais bino bozala ya kosala si oyo elobama te wana baprophétie otanga baprophétie mais kasi prophétie na mpona kozonga na bango donc eloko esalema te lingo mpe fo ezonga unifie yana tuni parce que est-ce que mokoto so bazongi bana un plus ya kodonner na centrale te oui baza na un plus à opesa pourquoi donc un plus yana bila skolo ba un plus comme quoi te baza na un plus pourquoi parce que mon tango bango bakendaki oyo bango bazwaki oyo bango basalaki oyo ezalaki ya malamu tango bakoya nango soki donc ba apesi yango epa ya grand prêtre ça veut dire ba na un plus comprenez donc ezaka lokola mwana abimaki na tongo akendaki boulot akendaki cop aye na mwa chassé kasi donc aye na implice na palais aye na implice po donc aye na lipa aye na mapa aye na fufu bato bakolia donc aye na implice c'est ça poso bakekona nyonso to bango bazwaki nyonso bango basalaki soki donc ndenge olobi ke batongaki ekolo bakozongisa ngo na lingomba soki olobi ke basalaki boye bakoya nango na lingomba ça veut dire implice ekobakama parce que place biso donc toalaki 15 so bango bazaki 15 baye bazongi tokomi 30 c'est déjà implice alors nous biso tokolanda kaka oyo papa lobi est-ce que kokolo bakoyisa bino boza ba idolâtre ba manipulable te qu'est-ce que vous appelez idolâtrie zani tango Jésus-Christ akutani na ba juif boye bango likamuke muka Abraham mais tango bana Israël bazoko se référer na Abraham moto et comment qui déjà idolâtrie likamuke muka Abraham abisi bango te bino pe bozolo bakeno bino boza bana Abraham si c'est vrai bozaki bana Abraham ya solo mbele bino boyebinga bino boza bana Satana mais bozoko se camoufler na kombo ya Abraham bana Israël ti lelo o na okaka pe na ba église songolo pakala Dieu d'Israël ça veut donc tant ba otanga Dieu d'Israël Israël c'est Jacob ça veut dire ça déjà idolâtrie parce que faut otanga ka comment ça betoko donc c'est déjà idolâtrie donc le fait de citer Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac parce que et pas ya bana Israël Moïse na pas ya Ramsès tant Moïse akei allez borne wana psie que non ndenge ozalaka wa yo ozalaka hébreu il faut zongela ba parana yo Moïse akenda tanga tuni bango bawangana mais tanga zongela mwana musala na bango mama oya bokolaka ye wana ayebise mena uti kuno kosinga ayebise te tangela bango kombo ya Abraham Isaac na Jacob baoloba solo c'est l'idolâtrie mais tanga zongaka bino soki eza bongo te pardon te naza déjà dongo na esprit za dimaka mwa manipulable ba manipulable mais nangi na tuna yo oui mais na monika côté kuna siko donc olinga nde donc échapper ngai non l'exalter parce que obeta mabanda kana bi côté kuna so lingo échapper nga bana Israël Moïse a confirmé que aza hébreu
pour na combo ya Abraham, Isaac na Jacob. Mais wana Abraham amikufela kala. C'est l'idolâtrie. Na pesi idolâtrie kana. D'accord, ngazaki kombo nzambe te po kaka Moïse apesa bango bala pa kombo nzambe. Tant bala pa kombo nzambe, Moïse andimaki yango te metant idolâtrie c'est quoi? Tant ba apesa kombo ya Abraham. S'il vous plaît, là il faut définir dans c'est quoi l'idolâtrie. Qu'est-ce que vous appelez idolâtrie? Regardez dans toute la question. OK, merci. Idolâtrie c'est quoi? Teme idolâtrie, ça veut donc autant on mutaza donc on a idole na ye ndeti ngana vandia wa na yebike kingandi ndeza ye. Hein? Et kingandi za ye. Ndeti ban Israël ba yeba ke non Abraham nde ye. Jésus-Christ était Abraham nde ye. C'est comment il déjà donc parce que pour donc ba commis donc ko adorer parce que pour donc le mot idolâtrie ça veut donc ko adorer ba adorer nani. C'est une panzambe mutu. Alors c'est que dans la sens wana et comment qui déjà forme moko ya mabe selon batu morke nzambe nda cheke mozalabo c'est ça na papa que c'est alors na ne ba kenda ki pena temela banzi côté kuna quand même te lote na boina tu somi to comment kita diani na émission na papa que c'est ngani na tu na ne ba 26 ba kenda mutu ba be na ba one sona na bon na vanda na bango kuna te côté ba te ne bo mona vena te côté ba kenda vma na vanda na mutu te po na vanda ne boye na mona kendo ya zaki faux ya zaki vrai te na vanda na mutu te na koloba solo na vanda na mutu te nga batu na vanda na bango avant séparation oyo ezalaki papa Charles yenda zaki patron na biso à l'époque ezalaki papa Charles ezalaki papa José mais tangu tokenda pa ya papa Zako pona likambo moko boyenga na ndeko surveiller papa Zaka lobite ndenge papa Charles na papa José bazalaki na kati likambo ezalaki ya faute o ndela yoka na monoko na bango alors les deux wana nga na coopérer na bango le reste en tout cas na vanda te na joie pe tenter alors ba ndenge pe ba viva kutu donc nde bazalaka wana mingi pe donc ndenge bazalaka tambote pe boyena pe na pesa ita tape boye ko vanda boye nanu te nga batu na vandi na bango ndenge moni bana ba papa bango no so baza wana mingi eza papa Zako ya mibale eza avant séparation ya liboso zaki papa Charles papa que c'est ce que tokolo bake ondengo loba eloka mukia mtekota analyse OK ibare pe li so moto ibare pe ni au moins que bino kozaki belé wanoka se boa force ba mba kena ba mba za mukia moni ke bokoki bango te ti bobondeli bango te babondeli bango te bosenga bango bazonga te babondeli bozo senga bango bazonga te babondeli oh maman nous sommes arrivés à la fin de cette émission babondeli te nous sommes arrivés à la fin de cette émission babondeli te nous sommes te pour bino ni bosengi ko zonga na ba bi obondeli ba yo luka bino te babondeli te ezake loka mukia ko tibino na te landa merci nous sommes arrivés à la fin de cette émission landa donc ba interview émission oyo donc atape ba ke ko la bango c'est pas aussi grave loka mukia ko tibino na alors le basuka mon numéro de téléphone te lilo basuka donc numéro de téléphone est 085 94 25 598 papa kese 085 94 25 598 est-ce que kotumba mabobo natomboli libo lo papa na biso mon koto papa na biso ya mokoto na sala be mission belé na loba mabe pona kokende na bino te na sala émission ebele na loba mabe na kokende na bango te na sala émission na lobela bino pe na sala émission na lobela bino donc obino bosala boye donc nga na yebaki lelo oyo bozozonga tozokoma mutu moko tozozonga place tozalaki bokanela ngai te baokanela ngai te mpo donc affaire mpe eza te nga na bango yo oza motu mo bani ata ta basuspension 10 nous sommes arrivés à la fin de cette émission aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien kokoma mokonzi atako bapakolaki mafuta na mosakoli